là. Yo say. Bangon babambi. Yo, fais attention, bandeko la police esali misala du to ete bon maboko yebi bango bon na yebi bango te ngala uti na pongi mutu kana eza ya biso babengi biso na batongo babike pare bakulu na bakoti na kati ya mutu badeko ba chauffeur bakati na moko liboko elo tozokama mila mboka na surtout biso na quartier 3 na quartier to kuluna eza makasi tellement que eza passe ndene mo mbana ozo sauver moi simo baba bomela kuluna tozo baté tozo na basouciate tozo na pire et puis pire kala ezalaki na bajipo ezali pour l'intervention mais lelo jipo ata moko pour la société tozo baté où allons nous dans ce pays ici kuluna comme le pouvoir na mboka koleka sou biso ou bien tozo na kotumba bango moto après et comme un problème ngai na sepeli ndenge bakangi bango bonga moko lokena bango tina parquet soki bakosala bango mabe na parquet pour la solution parce que bapesi biso chance mama bato bakati liboko aza na moto Papa Mbote. À occasion bien le retour na bino bata droit de l'homme. Lelo kuluna bakomi moi teti pona bino bata droit de l'homme. Na ebité solution ni bozo za pona bango. Longa manette. Solution de za pona bango premièrement baza bani déclaration à congolais. Bani déclaration à congolais. Donc population ils ont vraiment été pour ma bango de bazo bango. Mais bango bazo sala mabe, siko na bato bazo sala mabe, bino bozo lo bani. Le bateau va s'amuser. Maintenant, ils sont allés, ils pour éduquer Bango. Donc là, c'est la moitié de l'eau. Et là, on va savoir, c'est pas bien.